Azana Célestino, message important, rapidement. Ah, tous en abisso, les émissions, les années, moi, c'est un message important pour nous. Lancer la communauté. La communauté arnaque. Voilà. C'est une bonjour d'abord. Ouais, bonjour. Je crois que à l'heure que vous nous regardez, donc bonjour, bonsoir. Donc Bandeko, sérieusement, toujours Bamambo sérieusement parce que na katambo kana biso buzoba et komitro. Buzoba et komitro na ndenge nini, mutu na mutu na marque na ye ou akoyi ko arnaquer peuple. Donc, le peuple a se retrouvé les sociétés. Voilà. Peuple a perdu. Peuple a battu sur ça. Nous n'allons pas. Santé médiocre pas. Hôpitaux zate, misale création d'emplois zate. Mais il y a des peuples qui, donc ils sortent de ces pays pour aller chercher la meilleure vie. Dans leur propre sière. Azo kenda sali tam soko adleki nzela akatika makamoto solo ba nzela ba dingi akatika ba ma tia komiao mais ukomona mutu mususu atini mbongo na ye na Kisasa basombele lupango les jours Jacques docteur Kisasa lupango ya te bato bakosa yekutu même na bakosa kana ba photo ba zwa ba photo tam tunda ko mo voisin de tonga quelque part en tout cas bande ko botika no kotina mbongo basala bino biloko na bapoto ça sert à rien na ba Congo parce que toza mitema moko jalousie combien de cas au biso to yoki ya OK mutake vacances a comme kuna bateli poison akufi atiki na bana misu bakufi kuna ba vieux zonga poto akufi ndiko bonzota mayele te mbongo zo sana passe awa obimaka tongo na hiver ozo zonga butu na ndaku olali kutu biete fait 4 fois bima bambongo ya pasi ndengo wana bamela bino wana za exemple moto pesi bato basala yango so bosala yango botika biso totinda biloko na Kisasa tango tinda biloko na Kisasa bato Kisasa fo benda bango matoi pona na camarade na ngamo pe babi na pesi mbote place osala tinda biloko alandi biloko ba meli enioso na ba propre famille na ye ba meli enioso abina kine loko osala te la fête bango ka na kena no ville a foutu ticket azongi na ye mais bozwa les sous donc entre guillemets toi na kamo za plus grave lelo poto lobela bino papi gen kuto aso yokanga ine ngazawana très bien alinga yokanga parce que et ça kaya ale kato la place aux allez na courage bitumbo no tozo bunda to ko bunda te ka poto ebisa no makamosu nyoso ça fait partie ya makamboka bonne marche à mboka donc mboka za na balance na calamité mboka na renverser boy ça dit makamoto no yoka sera Mobutu donc ça dit makamonyo so mabe na mabe kaka ouais comme il y a grave plus grave que ça plus grave ale katola aso que ne voyage na Kisasa a préparé ba mabloko na eni so tout était intact c'était préparé ale katola grand frère na ye grand frère ne comme na bienvenue Katola grand frère donc bien grand frère dans un papi gen na ya na ye Filemo gen grand frère na ye a sali manipulation na soi-disant on tout le pouvoir o ya chile gelou pouvoir le couta ya nomination ba taliban pouvoir ba luba ya ba checker ya ba frapper ya ba chekouler donc même ba mi yibi nyoso bazala ki ba chekouler ba frapper bon même ba mettre nyoso to ba keko ba to beta peut-être ba to frapper ba to frapper na peuple ba sakana te ya no moni ke mo continue bango ba frapper chekouler Félix Chile Gelou Chilo Lolimbondo yemo mo konzi taba tuna que question na communauté internationale na presse internationale alors ben qu'il y a une rétro commission chez vous ici vous allez prendre ça comme magouille chez nous c'est rétro commission comment un président de la République va le voir donc miyibi donc ba masala ba miyibi yemo asima ki on baza miyibi tozongi siko wana ki exemple moi si moko asala na ministère ya budget oza premier soin soki mbongo wana ya ale katola ezongi te 2000 euros kutu 2100
na lombango nyonso na makambo nyonso na lombango nazoloba epuis na bokebi bosala tout trouver solution bokende na Western Union bosongisela ale katola mbongo na ye nazoya na bino premier soin po makambo eza ebele ya minene une fois topesi bino ke 2 semaines soki mbongo wana ezongi te toya na badossier ya minene oyo bozosala ya bacommerce ya bokeba toyebi yango déjà. Donc mwasi wana asalaka na ministère ya budget lokola aza ti les genoux bazwa ye na ministère ya budget mpo babetaka basheke na bango abeti basheke abeti bafrappe bafrake basheke kuna bafrappe mbongo ya leta ekoki te Clarisse Folama oyo azoloba no oyo se les inomètres d'ici combattant résistant tikaka likambo te sonzo sosi nakangami na poso avant molongola ngai il faut obenda bagris ou bien nakie na poso na yo oyo eza premier soin na lombango Clarisse Folama soki Clarisse kimfulama na comme Clarisse Folama osalaka na ministère ya budget ministère de l'occupation ya budget oyibi mbongo ya ale katola pona flat mutazwa na séjour na ye okosi ye nzoko za na ona eloko te soko poza nango te toyebi te soki pe ya yo ye soki pe ya yo te voilà après komisango trafic d'influence soko lobi mbongo wana su na yoki yo okotia su makolo na kisasa na l'action ngala ya mutu ya IDFS omona makambo akobenga bamilisi ya bamachete partout makambo oui akobenga bamilisi baboma alefo likambo ale koto akatola akutani nango eza mpona ya na ye nani bienvenu katola grand frère na ye babeti banko les frappeurs qui sont mpona bafrappe leki na ye azouta poto et puis baresi bafrappe ye bakomi soki okanela ye ke soki otie makolo na yo awa na kisasa tokoboma yo tokolakisa yo so biso toa banani. Mais non, nous sommes dans quel pays? Tout ça, la jungle ni pays wana. Maman mingi vraiment. Hein? On meri mutumbongo, on a que mutumbongo frappé et comme ce comme on le trafic d'influence, acha su makona mboko on a te, so ka zolinga senga mbongo na bien lobela mbongo na ye. Lokola ale katola ayebi ko lobate biso tu commences à la intervention si combat fait comme la tina niveau mutu no so yebi oza na problème na mboka wana ba melayo ata on a poto mutu amelio viens trouver Célésino viens trouver Papi Gen nous avons trouvé le compromis mais monsieur boy en Europe salama et salama batu monsieur ba yoka na te yona ye ba yoka na te tala ye on a to fond la rideau botala et soki est-ce que vous êtes d'accord to fond la rideau pour réconcilier ou bien vous êtes d'accord ta que naïbo continuer à conflit na bino seconde demi bon d'accord pour se réconcilier donc comme na niveau wana faut faire très attention à Kinshasa batakisata miyibi faut faire très attention mama be comme na sasa roi likamususu na poto donc batuso poto banginda donc bazoya na poto moni bozoya na poto to no betaka ba politicien te to betaka ba pasteur te to betaka peka ba musicien te mais comme on a arnaqueur ba escroc vous allez être frappé cette fois-ci. Vous allez être frappé, je vous dis. On va vous sillonner partout. Et pour la fin, nous n'avons pas beaucoup à vous dire. Et c'est que l'on monte au salon pour tokebi sa bateau, bateau peut sa confiance na bataki sasa. Voilà. Allez kato la prochainement zoa mayele. Hôtel organisé na ona ki sasa. Pourquoi pas aux hôtels na yo? On va nous tranquillement dans la ville kuna. Parce que la bateau va se belé. Clarisse Folama. Clarisse Folama, on a premier soin. On a premier soin. C'est obligatoire, ça c'est tout le la vie. Je dois ma camarade, tu as un ninga na bino ata mukolo monte. Tu as un ninga va frapper te, va chekouler te. Donc Clarisse n'a bienvenue Katola. Bienvenue Katola. Lucas Solution, c'est le moment. Et là, comme ça, un conflit familial.
Ale Katola a raison. Beaucoup frappé ka boete. Abluko ana passe, azo ana passe. Donc, Bozong Sambon, je vous donne 2 semaines. Ta Bozong Sango, Ale Katola a la télévision, on l'accepte de Bozong Sambon. Voilà. On a souka, nandenga ba combattant. Attention avec la salutation patriotique. Ingeta.